concert na LC na Zénith pa ba kingandi Jean kingandi Obo kingandi Oya akabeli mbongo ozo comprendre d'abord ba kingandi ba yaka na bango yoka musique te ba yaka yoka musique ba public congolais ba yaka na bango yoka musique te ngana sana so espérance parce que na ba na kota concert à Kofi na Londres na Bima parce que na Bima pour na fandi na hôtel à concert na remarqué que ba public on se ba yaki na bango hôtel à concert ba ba yaki parce que ba latina bilamba la que bilamba la ba latina na fanda muto a betana likolo ngana danger o betana likolo ngana o la sana sapat non pourquoi ngana yoka musique parce que na remarqué que ba public o ba yaki na bango yoka musique te hein ba cotiser ba mbongo na bango ba yepo ba pesa ba musicien ba boaka bango musique il y a ba prêtre musique il y a bateau ba kakola ki sabilamba auto benga ba prêtre qui ne sont pas prêtres. Parce que on a bandi bako sala makambo na te parce que quand on dit prêtre je crois que prêtre ils rappellent la signification na yango bandeko ba bolingo ko se kezali bien mais na ko continuer na question na lobi boye tango to lobaka ke ba musicien ba zo base na banayi ko na continuer idée nga parce que na banayi ko lobaka poto ezali cimetière à ba musicien tozala ba musicien to ko tanga ba beta Zénith ba beta Olympia ba beta LC bato ba beta ba salle oyo et permettra ba congolais ba beta ba salle ba propulser musique au fait que beta ba salle wana ezana but na yango ezali nini bato ba yaka ba beta musique on a pona ba la qui ça quand même musique na biso culture na biso ezala propager ezala plutôt propulser na mboka ya bapaya na yango bato bayaki o wana basala ba makambo ba propulser musique na biso na bamboka mikili ya poto bazali awa mais ba beta ka Zénith pe ba koka beta Zénith yo lobi te na bandi moi mikololeki ngana moni ezali ka pe problème ya ndengolo baki vision et puis ba producteur baza na bango na ba confiance na bango te baza kaka na confiance na ba leader wana oyo bango bazali voilà ba leader wana oyo bazali na makambo ya o bazali na moyen ya ko lakisa musique c'est-à-dire quand on parle de leader bien on parle de oyo bazo kamba ba orchestre donc Koffi Olomide Werason Giamama Kanda ba JB Mpiana toko kotanga na biso nyonso ba ndingi boyaki na batata Mubich donc bango nde swana bali bato oyo bango nde baza capable ya ko benda bato donc ba o bazali wana leadership ezande problème donc so na lobina analyser na ndenge nanga to comme si on a problème à leadership parce que leadership à part ba leader wana ba leader mususu o ba koma na poto bazo ko koma ba leader pendate pazo suka ko beta na babare lobi nango somono seki bato alobi ke babeta na bar ba pesa bango 75 €. Mais ko beta au moins musique ya business. Pour le tumta beta na mutune sa beta na Zénith hein. Heureusement au sang au kangimbo na yo au cotiser mbongo poko kisi mbongo okibe na Zénith ba otuni na petit sur la combien pour na louer. Et ça wana pour la mutune so. OK kuna akoma na za pesa na louer ba pesa au sang. Mais ce que c'est bat fobaya. Ozomona. Pour mes alliés, c'est vrai, musique n'a pas et vous parlez, maybe, banda musicien, aux ongma kala, eba banda ya poto bane 60, 70, 80, 90, banda ya belé. Vision na bango zaki muke, parce que bango banda bete la ba congolais. Ata ba musicien ba bobo msu ba kota, mais la plupart ba musicien na biso de banda ya poto. Voilà. D'accord. Tu raison moi la musique na yo. Et là nini déclic nini salaki ke yo olongwana genre la musique ya biso ya tobeta ki na Kinshasa. Okoma na baf moi genre moko un peu différent. Ya mboto chuter na kokende na kosuki sa émission na biso. Donc et là nini salaki yo déclic wana ya kindenge nini et là nini salaki pona yango. Bon voilà. Donc, nalobi nazotuna eloko nini salaki que déclic nini ça et ça il y a qui ndenge nini déclic wana paf directement on a changé na beta musique parce que tant il y a qui quand même to baneko beta na église to beta qui na Britannia rumba oui voilà donc on a toujours na ba deux temps mais ce que neno longma qui na deux temps tu OK na moi ba branche na yo. Bon, ngala yo lobi na longa ngala na mona na longwa te. Na zakaka parce que musique
oyo na koli nango za musique congo. Te ozana moi ligne na yo na ndenge na yo parce que ça peut so bato ba na concert na je crois qu'ils vont écouter une différence en musique en tout cas ils ont moi genre. Ouais. Ray le maté loko akanzate. Mais niwel azape moi genre oyo na kati ya mboka ezala ki na donc to ko yo sa ba moi eloko moko to yo kana no moi eloko moi muke wana nano oyo ayo penza donc ate eloko moi muke na pesa na mémoire extension ya musique congolaise. OK. Donc ils ont nzete ils ont ba étape belé. OK. Na pesa exemple Franco abeta to ebison bisonyoso Lambo. Série ba maele Osco Franco atikala biso boy bon ngasko so na beta na la posate na beta ndé Franco beta so ngo beta même eloko ko beta on ndenge na ito beta ndé parce que na so ngala beta na posate na beta ndé Franco beta pour moi ils ont dit na maison ça sima parce que ngafuna zo o Franco atikaki na bakisi o angai voilà exemple na pese exemple neti wala na ngala beta neti la 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 Moni, ils en aura au Franco Salaki. Mais ils ont. On l'a qui. Ils en aura même chose. Ils ont un zété ou un encore quand c'était un manga, mais. Moi, il tape mon bout. Un témoin à gauche. Yeah. Ok. On comprend. Ok, on comprend. Bon. Voilà. Quel est le message au Koki Kopesa pour la Kosukisa émission Nabiso? Message pour les musiciens, il faut travailler. Les musiciens, il faut travailler. Les musiciens Nabiso, va travailler raté. Tricep va travailler et là on va toujours seul au moment où les musiciens va travailler raté. On remarque que les chanteurs congolais sont jeunes à un bar bien. Soit comme on va 40 ans, 50 ans, on a voix baby. So yo mo raso ba no calculer ba leader on mo ah mais il a âge on a bien. Mais comment coller un voix baby parce que voix et ça corde vocale, et ça muscle, et ça net silicolo. So là toujours na mbetu pendant quelque temps au boss à la peine en tambola. Aux avez la difficulté en tambola. C'est la même chose. L'idée na surtout ba la raté. So kena kino seulement pour la kingandi ya kena boto wana au meleni masanga. Siko meleni masanga butumba corde vocale là yo ozuti ganga bongo. Ozomona lobby mona keku na koimba vozo masuste. Expérience na yo passage na yo awana Manchester tanto beta ba Britannia rumba est-ce que moi expérience na yo pesa la kinde nini to suki si wana kasi expérience nanga I loved it ezaki kitoko et ba tamora binga eza histoire eza ya umte sali ona za lelo. Merci beaucoup, c'était Niwel Tsumbu avec Rango Tsasa, Lelo Tozalaki Bongo, Katina Studio Rango, Ponako Solola. Naïb Sakibino, Simaya Camera et Zalaki Bongo, Yannick Not Panic. Rango Tsasa la présentation, na Katia, avis du public. Didier Masuki et Siko Vandi, la Suisse Bambo Tenayo. Bye bye.